ordre tomoni na ngonga moko bapesi ebonga wana ke gérer moke wana donc aumeli te mais tozotala bilembo ya sani, c'est-à-dire aza na vision kaka ya président de la république. C'est pourquoi tozosenga bato ya mayele ya boye soki baza 5 personnes na mboka na biso ya congo congolais moko te akonvie lisusu poto parce que na minute oyo sur 100% totali na 2 ans mokantombolo atravaille na mandat na oyo ezalaki ya 5 ans mais na coinsage atravaille 2 ans na 2 ans sur 100% tozotala aye déjà 70%. 30% etikali eza pete po etonda. C'est pourquoi tozopesa bango vraiment le komo ke non bazala makasi bakufa te oyo akoluka bango akutana na nzambe mpe na makambo bazosala bana c'est bon, c'est très rare que ça vraiment bien. Donc, on est là, hein, pour servir à Moka, on dit c'est ça la bien. C'est ça. Komoni mai moko mati makasi ya moko kiti ya moko bona ebite levé ça la bonne lolenge. Non, mais en fait au regard. OK. Donc là c'est beau, au regard. Et ça va mouvement en neuf. C'est un peu ça. Komoni pour la population qui doit venir parce que komoni donc ça est bon parce que bona ebite komoni le vedam moko ita na jeune ba lokola yo ba mtu bana bandako. Papa un petit peu la zaga bato yo ndenge ko ko sala ba to ba piscine to ba jeu de la boye to de la poule perdu to ba ba yango ni ba kilo ya courage wana aujourd'hui la jeune pour ordinateur to travailler là on te former ba on est là parce que tout les gens menés donc comme ça les délais on ça là ba jeune ba on qui baza dispo to travailler na ba on to la travailler comment on peut faire ça c'est un problème parce que Congo il faut que bon ça on dit c'est mon pays. Quand tu as la il faut que tu aies une excellence. Après cette chance voilà, pour la ça haute coquille pour ça là. Ça je comprends pour nous. Non parce que non ils vont dans en tout cas ils vont noter dans ma campagne de bâtiment éviter le bon parce que non non moi j'ai des choses qui font mal de tu fais une semaine et moi la note au bon sens. OK. On va juste des feuilles. OK. Comme la chose en supermarché, pour que mon salaire va bien une petite. Mais il faut que c'est une semaine au moins en ligne et pour ça c'est bien. OK, merci Ndeko. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez partout dans le monde. Pendant que le Sakabino, ce qui a fallu c'est que nous pour la vie de mon côté pour le moyen de transmettre à Bino Yango. La fois que la fois que Bino Ndeni va devenir à travaux et banaki à 20 points d'Amila. Et là, si je suis même pas à 20 points d'Amila et pas il y a du nouveau de monde. Donc, maintenant, on a commencé le moment là, c'est ma rage de Bino là. Et là, on a fait 20 points d'Amila, toujours dans le bon. En tout cas, le projet comme le maillot passage, on a toujours que ça à la mboka Congo, et ça la bien, et ça la situation à mboka, et ça la situation au makas parce que on faut de votre événement à moi, je pense ça va chéguer. La vie passe même de salité, de tout la garage par-ci par-là, mais tout le monde ne peut pas faire ça moi ferme. Et là, tu vois, la question qui passe à ma place, nous venons à la finale, on a des jeux de ça comme avec Paula, on va mal dire ça, neuf dans le bord, c'est là, allemand dans cette bord, donc, malin, en tout cas, toute la belle heure est allée dans la salle. Toujours, la table de l'actualité, mamoni, nangam, kuna, tout le monde va quitter Zahana, tout le monde, en fait, dans la table, c'est la partie de la visite, tout le monde là, et Péli. Nangam, tout le monde peut, baloni, pelouse, tchè, baloni, ma fleur, quoi. Ma fleur, et de part et d'autre, kuna, tout le monde peut, bon ici, en tout cas, tu peux ma casse. Il y a besoin de continuer partout ma casse à nous pour que nous disions et que ça la bien ma casse. Quand vous avez formation à vous, en tout cas, prochainement, pour moi, c'est de la rencontre pour ne pas la maison, mais la personne qui nous parle là, toujours, comme vous avez rencontré, et puis la situation en Mboka. Et en Mboka, ça va dire que non, à même d'Afrique, il y a mort, et donc, déjà possible, avec ce que nous avons dans le monde déjà. Nous faisons un temps de Salama, donc, rencontre d'Ambela, et comme le père d'un habitué, il y a un certain nombre de gens qui ont la possibilité de faire la pointe pour une pièce là qui est l'Afrique. En tout cas, vous avez besoin de faire ma case. Ça qui te donne que vous bien invité la vie sur la libre, mettre des rapports ingénieurs et de faire que la jeu de eux, là on est que sur la nuance sur eux, afin que na eux aussi ça. Tolanda. Bote moi na mboka. Bote maman journaliste. Ça va vous se présenter.
nabengami na kombo ya bienvenu mo babengaki mpoja moji tumba leki ya parti de temps c'est-à-dire yike lisi likolo ya lisi sepeli komona bino sepuka na pusani mpona tala baevre oyo boye mpo bozwa na bilili bolakisa monde entier ke non en tant que Congolais, en tant que Chinois habitant à Kinshasa, et le qu'on va par rapport à elle, parce que comme de Kojiko, comme nous avons tout ça et là, biso ba Congolais, biso ba Chinois, au na Kinshasa, na rond point d'Angola. En tout cas, mpona baevre boye tout d'abord nazopesa yeme oyo nabengaka nzamba likolo fati na se avec la partie Congo ezobonga avec Jekoko Mulumba Congo ezobonga avec Jekoko Mulumba Congo ezobonga mpona baevre tomoni na ngonga moke oyo bapesi ebonga wana ke gere moke wana donc aumeli te mais tozotala bilembo asali c'est-à-dire aza na vision kaka ya président de la république. C'est pourquoi tozosenga bato ya mayele ya boye soki baza 5 personnes na mboka na biso ya Congo congolais moko te akonvie lisusu poto parce que na minute oyo sur 100% tokali na 2 ans Mpantombolo a travaillé na mandat na ezalaki ya 5 ans mais na coïncidence a travaillé 2 ans na 2 ans sur 100% tozotala aye déjà 70%. 30% etikali les gens peut-être po etonda. C'est pourquoi tozopesa bango vraiment le konyo ke non bazala makasi bakufa te oyo akoluka bango akutana na nzambe mpe na makambo bazosala bana na biso bakovivre yango kitoko. Moi, conseil, peut-être moi, le banquier, n'a pas de comme nous, n'a pas de boye. A continuer pour ça, la carte de pour ça, Kinshasa, yo, le bini, le banani. Pour la mwana mboka Jekoko Mulumba, lokola Congolais azalaka toujours na moment opesi akumisio jour oyo kopesi ete abandi ofinga yo yango tobengaka bakinois ere moko bolimbisanga mpona terme bazalaka bapere parce que lelo okopesi lo biso opesi abosani bolamu nyonso osali na nef mabe moko akontango ekomi lokola neni papier akotambola nango partout yango nazosenga na Jekoko Mulumba atala mashine ya bachauffeur na nsima ya bakiliya na nsima te ye lokola azwi déjà volant akontinue na volant na ye bongo parce so atali nsima akosala accident baloba te aza de père de mère aza de père de mère parce que un étranger jamais akosala biloko ya boye te oyo eza baevre ya motu abotama aza de père de mère ta atali ke Congo ezalaki na kao mpe bato yango bazokontinue kosala mabe wana oyelebi ke no Mpantombolo alobi bolanda nzela nga nazotambola tika na nsima na baevre na baoyo asali Selon vision chef de l'État. Bon, oui, selon vision chef de l'État, merci. Yango omoni ye mpe ayeme tozosenga na chef de l'État en tout cas mon président nayebi ke osopesinga mosala merci beaucoup vie peter vie na ngai oyo nabengi pakebo double blanchard elongo na Jekoko Mulumba nayebi ke Congo ekotelema bato ya makasi mpo bazali eloko nga nasengi na président bato ya boye kotika ye misika te tia yo pembeni na yo mpo nga nayebi ke oyo nyonso tobandeleleke tobeta lotori tokende po tokende komona nango bana biso bazivre malamu eza deja na Congo parce que Congo toza na nyonso baevre boye ce n'est pas n'importe qui tosali 18 ans ezalaki na nyonso kimbuta eloko moko te Jekoko nani Gentimingo Bila ndenge moko kina bopetu donc eti moto ayekolakisa image ya kina bopetu eza Jekoko Mulumba donc nakoki koyoka soni te po totala na image ya kini nakonte Jekoko Mulumba asali une année te mais agere kaka donc soki 2 mois na 2 mois na toyotala bamakambo asali eza différent lelo nakomoso na leki awa nabengi photographe akangi ngai mpo naomona livire moko ezalaka te na minute oyo achasse bangungi achasse bacriminele bakuluna awa baya osali bisika kovanda fulu ezala te mpo baya komona fulu moto maboma te awa baza te yango totalaki topesa bango chance na manda oyo akokota na gouvernement ya sikoyo makambo bakosala kutu Congolais akobosana nyonso ya mabe amona na bino Moi, je vais me dire à la jeune Congolais, on va dans le col à Yope par rapport à un Wambouille. C'est pour le Balamonini. Bon, na bilenge ya Congo, Congolaise, surtout bakinois, nayebi ke biso ba villageois toya tovandaka pamba te
yaka monoko makasi mpe miso makasi esika bacreye te mpona creye mpo nasala kombo lobi bango na ngai asimi na bajeune tout parce que baformation ekomi nango gratuit en plus mpe fati atie baformation nyonso okokende mpo ozwa formation bakofuta par jour yango makambo biso tozomona so eza na tembe pusana kote na recherche okomona biso bayuki esika batie biso bazofuta biso na baformation tozosala bopusana na babiro soki oyoki bazobelela baradio kende tia motu fati atiki motu te ezala mwana auti botama lelo fati akabiseli yo me bongo yo moto okomi deja banyonso ya kosala yango nazosenga yo zwa courage telema kongo eza ya yo kobunga nzela te zala kaka mobali parce que mboka oyo eza yo tala moko atomolera azoloba mpo na kagame azobanga motu te congolais ya defere de mer azalaka toujours ezage abangaka na ye te sunga fati pusana esika aza apesa yo mosala tika lishete moto apesa yo lishete wana azalaki na bolingo ya kongo te oyo aza na lishete te aza na bik aza na munduki te aza na bik mayele ndenge alobi ke nini enseignement gratuit yo mpe osala te namoni nalemba kuna batata mikolo bayakende kotanga c'est-à-dire fatiaka na bolingo ya mboka kobunga nzela te landa bato omoni bazokota bisika nyonso oyo ezalaki interdit kongola akota te lelo okota na yo batoso makambo kobanga te kongo eza ya yo oyaki kotika motu te jeune telema longola distraction ya masanga mingi zododo ezoboma cerveau na bino bandeko mingi tumbaku ezoboma bacerveau na bino bandeko mingi agene na bombe soki bombe wana tobi biloko wana ezalaki te wapi ezalaki wapi leo bapara na biso babando ya kisasi biso kotika na moko na bando memele biso bamayonnaise na bableba na biloko moko boye tolia kokola tozala na maile na mitu mais nazo regrete mingi vraiment toyebi te babénéfice azalaki wapi oya kobebisa mboka boye nzambe na ngai epesinga mposa kolela botika bozonga bato nayesaki bino keno tozali bongo na ingénieur oyo azali kopesa elengi na mboka aza kopesa kitoko na barompo oyo ezala kaka bi province ya kinshasa ezali bongo ndeko Emmanuel nani Lofono Emmanuel Lofono ye nde azali bongo ingénieur to maître d'œuvre oyo aza kosala bagendo tomonaki akaki kuna na wileri moko wileri tomoni lisusu awa na rompo gambela ndeko Emmanuel koki koyebisa biso mwa secret nini oyo esalaka nosala mwa biloko oyo ate bon secret ezalaka ke misala esamaka yango bien donc on est là pour servir ya mboka na biso ezala bien ça tomoni mai moko emati makasi ya moko ekiti ya moko bona yebi te ezosala bongo na lolenge non mais en fait torega yango donc là j'ai beau torega yango oyo esala bamouvement wana nyonso donc c'est un peu ça okoki koloba na population chinoise mingi parce que tomoni oza kosala biloko ya kitoko bona yebi tomoni lobeza motu koyisa bagene baza lokola yo bamotu babana bandako basala motu mpo olakisaka bato oyo ndenge bakoki kosala to bapiscine to bagede ya boye to ndenge ya bapui perdu to babenga yango ni bino ya forage wana ozali bagene mpe balinga to travaille na bango to forme bango amena nioza parce kili wana monene donc bamisala eza ebele oyo tokosalaka bajeune bamonaki baza dispo to travaille na bango tolakisa bango comment on peut faire ça c'est pas un problème parce que Congo il faut tobongisa yango biso moko mpe tokotikaka bapaya te oyo toyebi yango moni excellence apesa biso chance wana tolakisa oyo tokoki kosala serge koko bolumba nakokaki okoki keno eza na antuka esili nano te eza makambo soki obakisa nayebi te eloko nini bokobaki parce que nano omakende so esi po mai ezotongama sokoye tu fais en semaine omona nde kobongisa ngo lisusu eza juste des feuilles okomina so eza na suka mais kozobongisa kaka babiloko ya mike mike mais soki oye fait en semaine omona ndenge ekosala so bien merci ndeko Emmanuel. Merci madame. Oyo naki bongo ndeko Emmanuel azali bongo ingénieur oyo azali kopesa tini bopesa mpena ya solo tobeti ti bopesa lokuta botomaki kana bopesa mpena ya solo en tout cas ndeko ingénieur Emmanuel ongoni yango parce que oza kosala sirateur ya moko komona bajeune ya boye bamosusu baza ewe baterrage bamosusu baza soki wapi meyo bantuko bien osalela mboka en tout cas c'est vraiment merci mpona miso kosala mpona mboka en tout cas nzambe amona bakisa susu ebele parce que franchement nayebi ke awa esiki te boto okutaka soki kote mosusu
Donc, bah, projet, c'est de l'open à côté, là. Je prends l'angle, ici, là, pour que c'est un 6 mois, du bosso. Ok. Côté les autres, ça va donc, tous les ronds-points au travail. Ok. Alors, nous, non, c'est possible, Allemagne d'Afrique, on est fatigué avec non. Kinshasa, RDC, comme Allemagne d'Afrique, en tout cas, nous, nous, on a dit, nous, voilà, ça vous commenter avec mon monde d'agir. C'est moi qui suis là, et voilà, qui, non. Aujourd'hui, on peut dire que comme ça, faire ça, Zolombo, faire moi, parce que, il a qui m'a garagé pas, il m'a coupé les pas, il m'a chié, il m'a dit, mais en tout cas, je vais pas nous laisser là, en tout cas, pour les gens, parce que ça, le ça là, en tout cas, non, 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 non. Mille fois ailleurs, Allemagne d'Afrique, c'est possible pour la République démocratique du Congo. Je veux pas gêner, c'est pour un voix. Vous savez que nous, là, aussi, moi, les cas, c'est moi, non, on va couper les autres, on va couper mon chien, on va moi, ni, on va faire la poubelle parce que, c'est garder le site, on a 10 jours. En plus, On a 10 jours à passer. suivi. On va parler de la suivi, hein. On est au travail de la vie. Et comme à tout, et ben bon, ça va, vous Vraiment. suivi les alliés, nous, vous voyez. Bazali, toujours, chaque temps, chaque jour, avec un aouillerie, de la place, nous, c'est ça, là. C'est que lobby et ça va ramener les années. Vraiment, c'est ça. Les jeunes, les Congolais, les Congolais, en tout cas, tout le monde parce que, et là, quand on est dans le monde, c'est ça, propreté. C'est là, peut-être avancer, tout son asthmatique, c'est pas comme tout. Mais comment vous dites que c'est ça pour un champion? On le pays le plus fort du monde de la RDC. Quel niveau donc? C'est ce qu'on a mis en tout cas, moi, dans le genre, je vais beaucoup te battre la roue en taille. En tout cas, le monde a un découvert comme nous, nous, on va se casser à cause de parce que, et là, déjà, on a vu le chef de l'État. On va faire un mot pour tomber, en tout cas, dans le beaucoup. Si la banque est un peu, en fait, comme nous, quoi, dans la capo, bon, sauter sur la fille. Donc, comment la soupe a une seule habitude, on a été à nous, faut pas passer d'ailleurs, on va faire mon côté. Donc, à moi, il n'a pas transmettre à nous. Malgré ça, c'est déranger, mais même dans en tout cas, dans les bords déjà, il faut déjà savoir parce que dans ma famille, on a fait ça, on va voir moi. Après, ça va santé qui toko. Yango, na kwa kabana noté ça pour remercier bateau, bateau makabiso, na bateau va laisser sur ma caméra, là, bateau va monter la fois, mais là, on a qui toko, on a mon indéco. Rabilema, na mon indéco, junior cap, on a qui na machine là, na mon boss, na qui fait qui tombe, boss, papi télé. La bosse peut papi à tout les grands du roi. La bosse peut Lucas, à Jésus, en tout cas, maman de moi qui a. Papa est donc un bouffaya. Angleterre, la bosse peut agence moko, il y a sûr, Charles Mbongo contre Mbongo. Donc, pour nous, dans à Londres, on a besoin d'un mot, on a qui n'a pas peut-être notre à moko. Charles Mbongo contre Mbongo, doit être mon sûr à partir à Londres. La bosse peut engamber la main, il y a eu un beau. En tout cas, bateau belé, bateau balinga biso. Na bateau na bota na pas bolinga parce que prochainement na mboka ni peut-être beaucoup de merci.